Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Présidence de la République va expliquer Nanzela ya porte-parole adjointe ya chef de l'État na molai mingi ba grande ligne ya programme ya développement basé ya 145 territoires. Un an ou ta programme ya Zando topé grand marché Bukama pour na kotonga yango ezalaka nini musana ne bandite lelo constant esalemaki nanzela ya magazine na biso ba détail tout na édition na biso lelo on a zene sango mingi ya ko présenter les bino. Mbote édition lelo banditi kato fongola yango na 42e sommet ya SADC oezo salema na Malawi bisika pi président de la démocratie du Congo pe azwami pe azali ko participer uta mokolo ya lobby yango ezali ko continue ko lelo to ko kusongela bino mikolo ezali ko ya pona ko pesa bino plus de détails pe ko sabino nini esalemaki réellement kuna. Tout bien, on est bandé que porte-parole adjoint, il y a chef de l'État, PSI, grande ligne, il y a projet, il y a développement, il y a 145 territoires, Azalaki Awa, Nanzela, il y a Radio-Télévision Nationale, extrait au Ezali, choisi Nanaton Siata. Tina Salama, porte-parole adjointe, il y a chef de l'État, a dévoilé qu'il y a grande ligne, il y a programme, il y a développement local, il y a 145 territoires, promené na Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. Selon ma précision, on appelle si mise en œuvre un programme yango ezali ko viser ko corriger ba inégalité et ko buka cycle de pauvreté. Programme yango ezali axé na construction d'infrastructures de base, mise en place d'infrastructures socio-économiques de base telles que ba route des secteurs agricoles, électrification rurale, eau potable, école, centre de santé, pe bon na bongo. N'habite ya ko contribuer pe ko améliorer ba conditions de vie à ba population dans ba territoires ruraux ndenge atalisaki. En outre, programme yango ko servir d'appui à développement et ba activité et ba production de services dans ba territoires ruraux en vue ya émergence et économie rurale pe locale ko revérifier pe ko redynamiser ba territoire ya mboka na biso. Programme yango ko sa lisusu redressement et sécurité alimentaire et ezali ko doter ba ménageurs ruraux na sécurité alimentaire pe ba revenu moko décent, autonomisation ya ba communauté locale pour na ko produire ba services de qualité en milieu rural en se basant sur l'approche de décentralisation. Ndenge Tina Salama a expliqué qui d'ailleurs porte-parole adjoint et chef de l'État a confirmé qu'il est mise en éruption. Il y a plusieurs infrastructures yango et elles allaient prises en compte dans le projet yango. Chaque territoire a cause à la doter na mini centrale solaire, plus de 20 fourrages, 150 mètres na ba borne fontaine, réhabiliter et construire 5 centres de santé, 8 écoles, tracteurs agricoles, pe ba briqueterie pour la construction progressive ya ba bâtiment indispensable na kati ya ba territoire. Ba opinion ezali ko dénoncer le fait que programme yango ezali lancé alors que loi de finances ezali qui déjà promulgué pe ba dépenses nyonso chiffrées. To rappeler que Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a lancé qui outa samedi 9 octobre 2021 programme ya développement à la base il y a 145 territoires outa ville ya Kenge chef lieu à province ya Kwango. Na programme ya développement ya ba territoire gouvernement zali ko viser matérialisation et vision chef de l'État Félix Tshisekedi pour na ko doter 145 territoires ya RDC na ba infrastructure de base banzela pe ba station d'action ba eau potable pe bongo na bongo pona ko bosa na te que chef de l'État azalaki na grand Kasai pe makamba kuta ki kuna sepesa ki était yango a renforcer ki lisusu programme oyo pour que ngo profond so intérieur ya mboka na biso engela lisusu pe etalisa beauté ya mboka na biso pona développement projet yango et kozala lancer mikolo ezali koya pona bien-être ya population ya RDC Kinshasa et l'équipe partout. Prétendu détournement à fonds destiné à projet Chile-Gelou. DG à OVD a rejeté en bloc d'acquisition au Salemaki na IGF Nanzela ya rapport na yango pelisusu ya ODEP a talisi que détournement à mon côté Salema bolanda image pe commentaire.
Directeur et office de voirie et drainage OV2 na Mokuse a rejeté en bloc l'accusation portée contre entreprise naye l'inspection générale de finances IGF na Mokuse pe na observatoire ya ba dépenses publiques ODEP na Mokuse sur prétendu détournement ya ba fonds ya projet Chilejelo. Liboso ya ba pandisango mercredi 12 janvier à Mokona lelo, Victor Tumba a indiqué que ezali pas si presque impossible ba détourner ba fonds ya projet Chilejelo ou ezali basé sur un modèle de partenariat public pe privé. Atalisaki que ezali pas si ba détourner mbongo ya projet à partir ya modèle ya partenariat public privé. Mbongo yango epesama na ba société privée oyo ezali na ligne de crédit OVD ezali ata na mbongo moko te esimba pe mbongo moko te ndenge asalaki déclaration na ye. Par ailleurs, Victor Ntumba Chikela a rassuré que ba travaux lancés na cadre ya projet Chilejelo ezali évoluer normalement. Ba travaux yango ezalaki na ba problème mwandambu na ebandeli. Lokola ba projet nyonso mais koloba keza fiasco yango ezali lokuta. Lelo oyo ba travaux exécutés ezali évalué na hauteur ya 2 millions de dollars américains ndenge a souligné ki DG ya OV2. To rappeler que na rapport publié na ODEP récemment, OVD azali accusé na détournement ya 7 millions de dollars décaissés na gouvernement pour la mise en œuvre ya projet Chilejelo. IGF na ngambo na ye asalaki rapport ko indiqué que bon entreprise grecque 7 ezali incapable ya ko exécuter ba projet nyonso na kati ya RDC. Donc affaire yango etikali à suivre esengeli kaka justice akota likambo yango pona ko établir ba responsabilité pe vérité à solo eyeba na kasi pona lelo DG ya OVD a ekolave image ya yepe ya entreprise na ekoloba kango ba détourner ata mosolo moko te. Vérité ekoyeba na affaire yango etikali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Bon, mais ça yango déjà spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout ezosomba mape makasi kasi kobosana te tala logo ya Beltesco po yango nde ezali qualité supérieure. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te bayenyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali ko somba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende
akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinenga, Tozo, Koba, Kopé, Sabino, information, Peba émission, Kitoko, Art, proposer une émission, Kindoki politique, les a déjà en ligne, la chaîne Nabiso, Kende, ko s'abonner, visiter, Kaskobo Santé, ko partager. Service à renseignement, Bazali, service à police, au renseignement, Bazali. Il y a armée, Bazali, Tozana, ministère intérieur. Donc, chef de l'État, Azalaka informé minute par minute. Il ne faut même pas que Kaka se déplace à Komaneska pour constater. Cela veut dire quoi en place wana? Batouan nande ba pesa ka information ya lokuta ba informagate ou bien le président attend un rapport ba pesa ka été. C'est là où il y a un problème. Ce que ça que Batouan nande ba informagate, mais j'ai doute fort que ba service nyons na tangela wa nyons va informer kaka mabe. So peut-être administrateur du territoire ou bien gouverneur pour information solo parce qu'il y a Zobanga, mais quand le service de sécurité va payer sa information. Donc nous sommes quand va payer le chef de venir être avec aux accords surpris à quitter le terrain. Alors ça c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. Mais tu vois qu'il peut causer surpris tant qu'il t'a eu na goma que écoute que effectivement armée za qui ndenge azwa qui rapporté apparemment rapport ngo za qui modifié batune ba osala mabe. Alors on a kasi inquiétant pour Namboka. Donc Namboka ba ko saka na bango. Parce que pour le président, il faut que l'information chaque jour à diriger selon l'information. Si on a diriger sur l'information à mabe, alors on va nanga ba musicien Tina Kwani donc dans on m'a trop. Pour nazo kama que président Zalaza qui surpris. OK, c'est là qui surpris. Azongi. Pourquoi tout structure une semaine? Il devait virer tout ce monde là. Tous fois à virer. Beaucoup c'est président. Mais c'est très grave. Beaucoup c'est Namboka. Donc pour nangai nazo zela ba retomber ça d'abord ba sanction ba tona tout. Il faut penser ba laver bango. Ba auditionner bango et puis ce que ça qui va ça va procès contre bamba ça ouais condamner ba ça réellement prison comme peut pas se jouer comme ça qui va pesi mbongo bimi après on s'allait limiter et puis mutango zotambola na calmement yo posa na ya za conseiller na yo azali nani et puis on se plaindre pourquoi mais chef de l'État à laquelle prison na ba union so ba détourner mbongo ba zela tous tozonga yin oki ba interpeller nani c'est là le problème. Le président, il faut assez surpasser. Même mon commande, la politique. Mon politique, il faut un peu de mabé. Bon, mon temps mabé, mon temps ma casse. Ça veut dire on dit que mon toit y a penda beaucoup là, mais le quoi y a bon na yo teni aye, aye binde batu belé. Kangaye. Moi na maïnao. Kangaye. Alors moi na maïno est bien té parce que tu as une difficulté. Sans moi na maïno est solo, à cause ça la musala correctement pour continuer comme il y a pouvoir. Alors avec dans la durée c'est vous mettez mingi. On a quoi ça colocation à son mandat quoi avec la durée c'est vous mettez dans l'économie au son bagaka. Mais moi na mayo PC projet à salle boya benene na bongo na yo ticket moi na mayo mais bomi parce que yo va voter oté. Wa za moi na maité s'il faut être n'importe ce faut aux la cause un peu cynique. On dit penza que moi na mayo penza que makala pendant 10 ans oui parce que lingaki eza yo te no kangi ezali misala na ye ya mabe. Aïbi mboka nde kangi comment qu'on reprocher moi Namboka Joseph Ngoto apparemment le chef de l'État a se plaindre mingi apparemment musala penza vision na bat ba ko kota na kati na ngote problème ezo ta yenda za na problème to problème ezandi bat baza pembe na bazo sala penza musala ndenge singilité. Bon, n'habite pourquoi président se plaignaka. Quand on dit le pouvoir c'est quoi? Quand on te donne le pouvoir personne mais pouvoir non il y a constitution, il y a président. Vous êtes garant, il faut appliquer. L'État bien sûr kabongote, l'État pêche armée, l'État pêche police, l'État pêche mbongo, pêche à moins c'est ce qu'on appelle pouvoir pour salam sala. Alors, ce qui est ils ont ça les matés, mais il attend quoi? Le pouvoir ne se plaint pas, nani papa kengo albando le bango. Le pouvoir se plaignent à côté.
il agit oyibi ne na bina yawa kangaye botola ebiloko wana akota prison luka makala ngo tondi mingi bo a annoncé bato construire ba prison sika po ba kenga jeté na otiam na la prison mais on se plaindre pourquoi ceux qui au moins comment parler que net complaisance on est bon dans le bas public na se plaint pour ngana mi bilongwisa mais pour ngana bilongwisa te parce que nous en a bâton nous en a marteau yo nous en a nyos au bilongwisa te c'est que yo nous doit couvrir et ça absolument bien te tous en a difficulté parce que nous sacré yo ça campagne en 2023 parce que tout le monde surtout que vous partagez bilan mais selon ma besoin ta mingi na présidence topé na gouvernement na lingana makambo ya responsabiliser batuté na Congo ezaka les mal c'est les autres nganza kana surtout que bino pe bana kata gouvernement te na lingana ngote na lingana responsabilité ça no musala naï mais nous avons qu'un commandant c'est le président biso amso to travailler mais tous en pouvoir à sanctionner te OK tu comprends il y en a pouvoir à sanctionner ceux qui ont continué na tout ka ke ba ni ne comme na bongo ceux qui ont sanctionner réellement et vous en ngwana comprendre bon vision yenda ko clarifier vision na à séquencer na ngi vraiment tito comme en décembre 2022 il faut mutazwa mutuka wati maindombe aller retour appui bongo na ngina na santé so mutaki eloko kola eau distillé seringue banini asombati yo noko okolo babo voici na ko sala boy projet mbongo ko sala boy omani maintenant on va expliquer ça un peu clairement tatangi to na union sacré programme boy que to landango boy na no mona naté alors c'est difficile de dire de quelqu'un qui ne suit pas la vision du chef de l'État parce que la vision même n'est pas claire vous comprendre volonté que mboka se mais coadhérer na bino na kati union sacrée ça qui bo coadhérer na vision chef de l'État so vous comprenez était bo qui coadhérer sur quoi non to kota ina no parce que fana ko briser nini ezala ki wana nini coalition FCK wana fana no ka pe image wana ya Kabila elongwa nous sommes dedans to comment il te bon ce que to solo la to tala nini mais tout ça on doit nous mettre apparemment Kabila c'est manque de vous aussi bisika zali azo sekati ki bino mais bozo kokate c'est normal na politique hein muton ça doit côté zo ya faible ya moninga parce que akolo ba mso ye na union na FCC na bazaka na charte na bango bazaka na bloc na bango hein mais biso tuye tout na charte te le côté toi na organe moko te structure moko te na 4 regarde il peut se moquer de nous et puis il aura raison il a raison mais nous là on est là on se réunit où qui pilote nos réunions qui fait quoi nous sommes quand union sacrée c'est abstrait bon comme un peu président charge apparemment hein union sacrée comme il charge pour la c'est à lui de mettre de l'ordre parce qu'il y a benga kibiso c'est à lui de nous dire hypocrisie na kati bato baola ki sa bazola ki sa face na bango clairement te il y a de ces bazo préparer ba élection na ya bango difficile simba parce que bato nyonso abisa ke pa Kabila to yambi bango na bras ouverts koto mais to sali nini c'est ça le problème bato nyonso ba Kabila tina liburu bango pe ba même on basa clair ba ko tambona président de la République ti 2023 tout le monde qui bande ko FDC ali ba bien clairement que ba soutenir Félix Tshisekedi en 2023 bande ko yanga ba plus mabilu ba bien ebele ya bato FCC ba bi bango ba comme na tata Félix bino apparemment MLC ensemble bozo ba MLC ils ont parti ordonné MLC ba question ya candidature to traitaka na congrès même na ba parti ozolo baba zoele la précipitamment ko ba boeza la FDC banane na ba statut na bango c'est le congrès qui décide ce sont des flatteurs tout simplement limbisa ba partenaire na biso mena loba ba mingi bazolo ba mazalaka na Kabila ils font ça pour protéger leurs biens ba se proclamer déjà de soutenir Félix Tshisekedi mais c'est pas votre congrès qui a décidé. Biso MLC, on attend, on va convoquer notre congrès, nous allons parler. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai bien entendu ça l'interview, mon radio, mon intérieur, bon, tu n'as pas de candidature, bon, papa. Mais chaque jour, na est. Mboke za ko kende, mboke za malamu tebo. Est-ce que là, za primordial za ko ba candidature na ngai? Premier ça aussi ça no bitumba wana les MLC azo pa ça va concerner les MLC. Basien soldat bazara ya biso. Donc, toujours le président Zouabango a fait ça. Nous travaillons dans le silence, nous sommes totalement fourmis. Ce n'est pas le moment de parler candidature. Ceux qui disent ça sont des flatteurs. Ils ne sont pas sincères.
Tolanda chef de l'État pour soutenir. Mais ce chef de l'État a candidaté. Parce que c'est le problème pénal. Si vous soutenez. Alors, on a cassé qui a aussi un deuxième nani. Il faut pas critère bimana. L'électoral n'en est bima. L'électoral est bimité. Tu es bimité. Parce que l'électoral peut être bon. Mais bah les salaires belés, tout le mois, c'est un président. C'est quoi? Ou bien peut-être la condition sous ya âge ya nini yo c'est programmé déjà on a obtenu Félix à mon agata critère on a zaté bon ça bon c'est malhonnête c'est pas sincère pour vous c'est pas le moment c'est pas du tout le moment il y a le bac candidature c'est pas le une année sima ya kokata to pe kobuka zando ya monene grand marché à Kinshasa nini salemi penza caméra ya magazine no kitaki sur place pe to réfléchissa kiboye Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et la lisusu na marché central depuis que Ndambu ya Zando ezalaka démoli en mars 2021 sur initiative ya ba autorité ya ville oyo balingai ko reconstruire centre commercial oyo etongama na ba colon depuis 1943 pe lisusu ezalaka renouvelé na Mobutu na 1970 ba hangar nyonso pe ba pavillon ezalaki rasé na ba bulldozer. Mais près d'une année, inquiétude, ils allaient continuer à faire pour être travaux de reconstruction et marché Oyo, Nanu et Bandate, malgré le passage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na site Yango, Tishikoyo, foin. Pendant temps, on a marchand, Bazali Koluka ko s'installer le long ya avenue Rwakadingi, Loa, Kato, Chopa, pour na Koluka ndenge nini ya ko exercer musala na bango misusu, ba kenda na bango na ba marché ya mike Oyo etongama na ba commune ndeti ya Kinshasa. Lingwala nde bazali ko se plaindre na ba conditions difficiles oyo bazali ko salela musala na bango. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila a présenté ka maquette moko oyo et sengelaki ezala prochain marché central mais nini esalaka ke e bloquer effectivité ya ba travaux oyo ya reconstruction ya Zando. Porte-parole du gouvernement provincial azali ko évoquer entre autres retards causés na pandémie ya Covid-19 selon ye. Zando dossier Zando totikala toujours tant to kitaki na terrain bokanenge population pe ba vendeur ya Zando ba répondaki bazangaki ya kolobate na likambetali grand marché ya ville province ya Kinshasa baza awana micro ya Peggy Ilunga bandango bilabuka Zando do biso bateki ba capital esila biso ba fond otozala nango sesila pas se kota makasi alors to éviter au juste azo raisonner nini azolo tanini to traka la point d'interrogation pas c'est l'équipe et là to sara ngobila to dit que tout est vanté de vanité muto tika internement mo kilo azate oya sala il fallait passer résultat moins normal pour peuple amona ke asala qui attaque est responsable pe bola mwezali mais oya sala atika sera la point d'interrogation position banrate inane nanda mangoyo bata kufa ba pika ba crise ba kenda pe biso do tika leo tozo bundaka kama ke wana suite ezate passe likola passe alors to éviter mais espoir ezaka pas présent na biso zamba sala ngolo attendre la président to me pour se retrouver mais pour la gouverneur de la ville espoir ezate
po ongo bila sala wana emema malere emema bapasi bato AVC bato mosusu bakufa donc jusqu'à maintenant wenze comme éparpillé partout comme wenze donc toyeba souhaiter que nde toko se retrouver bafond esila bacapta toza na nyonso esila tomo vivre kaka na miracle ya nzambe loko RDC eza nzambe nzambe azoprotege ka RDC en tout cas merci ya mingi naza vraiment kodéfendre bateki tokende déjà à plusieurs reprises kokutana na bango na mingi ye gouverneur alobaki na biso toujours alobaka na biso tozela kozela kolala kolamuka ebomela biso makambo ebele vente ezala lisu te po tokabwa na bato bakende na bacoin na bango mais oyo eza likambo ya zandu ti lelo solution ya malonga eza te dernièrement touti kozongela ye ye alobi na biso sikoyo ye etali lisusu te totalela tozela réponse ya papa mokonzi yango wana tozozela réponse ya papa mokonzi soki bakolobela biso nini ngai nayebaka liboso avant kotonga eloko fo bozwa nandu deja bamabanga babiloko mosusu mosusu botie pembeni mais biso babukela biso zandu nde naza tozocomprendre position kutu te soki tozokende ti wapi banda babuka zandu ata pusa mabele na tomona kote babwaka te ata mabanga ata bakaya so tomona na kote babwaka te bo tozoyeba te zandu mpe mobimba monene wana bakotonga ngo na 3 jours to bakotonga ngo na 1 semaine donc en tout cas conseil ma onga nazolingako avant kosala likambo liboso no bozwi nanu babiloko bokosala mosala bosi botie pembeni après sima bobuki to pe ata mwa ndambu osali koto après sima bobuki koto okaka bongo mais babuki nyonso position te sikoyo tozoyeba ta te soki mpe bakotonga soki mpe bakotonga te bango nde bato bayoyeba biso toyoyeba ta te tokoma souffrir boye alukela biso solution kozongisa zandu na biso po yango nde esika tofutela bana biso baklasse yango nde esika biso tozolia yango nde esika biso oyo tozobikela combien d'années déjà mbula biso mibale yango déjà tokobokende ata suite te toyokaka mpe ata lisolo te kuna ya kati ekomi terrain soki basala yango mpe terrain ya bale toyebi mpe te ta nde babukela yango ata bandaka na parti ya bamile bamokili ezalaka liboso bazalaka mpe kosala zandu yango mais bazali kosala parti na parti babuki pavillon 1 batongi na babibongo batielaka biso ya kitoko wana nyonso balalisi atika biatongela biso zandu tozosouffrir toza na bana moye tovivre eza te zandu ya monene babuki tozosouffrir na bana moye eza te batongela biso zandu tozonga na zandu akala boye tozosouffrir moye eza te faci atalela biso makambo oyo toyebi te ngobila ayaki koboma biso to ayaki kosunga biso ngobila bomi zandu tokomi disperse baoyo na coin na bango baoyo na coin na bango kilia koza aye zandu azoyeba kote na osomba eloko te ngobila so bamonaki akokaki te abukaki mpo na nini falaki arassemble na bamateriel nyonso na nsima ngobila abuka zandu ngobila abuki zandu aza na puso mabanga te ata 0 puso 0 te ngobila ye kobuka zandu 2 ans yango banda zandu ekufi tala nde toosufri tozo tooteka te mpo position ya zandu eza te ngobila ayaki koboma biso to mpe ayaki kosunga biso naloba nini na mokonzi ya mboka makambo oyo ngobila azosala ye mokonzi ya mboka azomona yango te ayebi makambo oyo ngobila asala te ye mokonzi ya mboka ngobila aboki zandu azotonga te ye mokonzi ya mboka elobele nini amoi teke ye sikoyo aza coupable mpo tookondane ka ye nyonso tookwesa ngo na mutu na ye me ngobila moto abuka zandu me mabanga nyonso toomemisa ye mokonzi ya mboka aluka solution batongela biso zandu puisque peuple azosouffrir toosouffrir tozoteka te poma neti nga banda nayeki ntina ozonga ndako na nga nateki te ngobila bomaki zandu mpo na nini ye soi-disant ngobila na bino ezalaki édition ya le 12 janvier 2022 oyo nazalaki na esengo mingi ya kopresentele bino merci na équipe technique mpe rédactionnelle oyo esalaki mosala kitoko na nsima caméra mpe régie esemaki na Timothée Kaembe réalisation ezalaki ya Nathan Siata édition ekumamaki na grande équipe ya KNB News pe toujours na coordination ya grand lieu ya communication Dimuki Etimangana bino tukutani très prochainement na souci moko ya koservir bino kasi bobosana te kosala biso toujours confiance pour biso tokosalela bino mosala toujours kitoko kimi na mboto na bino tukutani très prochainement Magazine Kinshasa na biso
réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.